Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mawa mingi la mawa. Soki d'abord nga na ipa na yo le ketu ndenge kotsaka nga na palais ou le sakanga boye na la cuisine na zo ko envier pa na yo ermoko na zongi ngesala nga passe 42 ans de carrière 42 ans de carrière chaque atiki pas même 1 mètre carré à Mabele biso également. Donc en général je peux dire que topona faux boulot. Toujours pauvre. Voilà, mais nos familles maintenant commis aussi na dikopa na bango ke biso tokufa pona bango banginda, c'est ça maintenant la famille na biso. Na regrettaka parce que topona faux boulot qui est pessibiso et le côté ba penduana ba biba maboli au monwana zéro rien. Zéro ata mabele zato. Lelo mama chako ya ile émission batiaki azole lake bo pesa ngana lia bo pesa nga biso pe ba massage to senga bo pia to dame na sepela ke na zambi mais lelo chako azate ata bo sali monima telemiawa monima ngo ikolia fufu cha fufu na monoko monima totala fuya kotafuna bandi ezaka ke souci na biso za tolela mama chako na honneur to accompagner les leçons qui baye ko tchaye ba médaille baye ko tcha mama chako balati siye ba o sengeli ba drapeau barré ba nini mais bo tchaye ya moni yango te je ne sais pas ça sert à quoi Kamongo ya muto misaki programme wana buliko yebaye parce que trop ba rimer so ba o Chaka Congo so lo ba te éviter bozo ka Chaka Congo na ba problème quoi parce que bulolo linga non na lisanga na bino pété en tout cas so ba le Chaka Congo na en tout cas naza na doute écriture wana na munyango Chaka Congo te écriture wana za mutu mususu. Et nous nous réjouissons de savoir que son geste a été bien accueilli et ça, nous sommes dans la joie parce que nous retournons avec une bonne réponse et nous savons comment nous allons lui parler, lui transmettre le message. La motivation vraiment personnelle, tous à l'habitude il y a Rosunga, bilo misuku tout médiatisa kangote mais Rosunga est belé. Ba o ba yebi pe ba yebi na bango. Nga et toucha kinga de manière personnelle, je me suis dit c'est une dame que j'appréciais, pourquoi ne pas venir en aide à la famille? Ça réconforte toujours à toi yena moi Sacha Loso. Va Monica que vous partager peine na bango et ça là toujours bien. Moi nanga utela usala théâtre té jamais j'ai dit na répéter comme jour et nuit que moi nanga usala théâtre té. Et puis ba peto ba banda sikana zo son botika boulot za faux boulot. Faux boulot za faux boulot. Boulot yo tu tokoma suki ya pembe boulot oyo ozata na 1 mètre carré ya mabele na mo bande ko chaque yo ka ba olela nini. Ba olela ndenge mo ngasali faux boulot. Ata faux boulot. Ezape façon ya kolakisa biso ke tomilengelaka toyeba kotambola malamu mpo mokolo yaka elakaka te. En tout cas, courage, nayebi que ça facile, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Topesi bino merci lisusu nde boyambi biso bien. Merci. Boyeba ke bozape na bandeko libanda oyo tozali. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, on a vu sur Congo Liziba TV, Balandia TV, Panda Letotu. Vous êtes toujours à Nalépang, il y a Mama Chako, il y a Autotikabiso. On a toujours des défilés à artistes, Oezo, les Kapenza, Awa. Tout ça, Papa Nabiso, c'est les massages, Autotos, à apporter plus d'informations. Pour te baguer déjà, publication, votre publié, Awa, sur déjà date, tout le monde vraiment, Mama Chako, le livre avec l'honneur, tout le monde vraiment étendé à la liste, à la cause, à la Kozalawana, à la confirmation. Eza penza nini elo mukolo to yambi yo papa Sele Masasi boni un peu bien le que elo kwa liboso na ina longola nanu outi ko bake résidence ya mama Chako des fois za ko vanda ala ubongisi bien azalaka ko vanda bima mais muto mawande ko lupango mawa pardon
kuna bisika ya kolela eza te bozonga boya kolela nanu ya na tanda donc so motani na ndako biloko mama chako ya suti sa abimaki déjà donc po ndenge ozolobela wana bayokasa lupango mama chako soki ndenge nini chako atika rien pas même 1 mètre carré atika te atika rien zéro ya zéro voilà na programme oyo ebimaki programme oyo ya kitoko programme ya kitoko wana ti sikoyo moto wana ayebani te moto asali programme wana ayebani te nani asali programme wana mpona apanza message yango ndenge wana donc famille bazalaki mécontent aussi komona que moto moko apanzi programme oyo bango bayebi te toyamba oyo toyamba na bato bakomi na baliste arrivé de bango dame arrivé ya président gouverneur oza sir leke ndenge naza bosuno na mia ata bayebisi ngai moto wana oya telemo oyamba oyebi te telemi na ngai ozala ya fatigué donc nanu balie bien te nanu mpe basali bazwi badisposition nyonso te ke tokunda Jackie boye parce que eloko ya liboso yaka nde tovandi boye il faut lero déjà libulu ya Jackie bazobongisa déjà acerke mais nyonso wana eza te mais nanu babongisi eloko te sikoyo moto abimisi programme moko boye alancé yango donc famille mpe basepelaki te alors tomekaki mpe kobenga na premier numéro ya telefone ezalaki wana moto yango azalaki koyamba te deuxième numéro nde batiaki ya ndeko ya Jackie azali na famille awa sœur na ye nde batia numéro wana donc alors sikoyo ye mpe azokamwa nani mpe atie numéro na nga na bacirculaire wana etambolaki donc voilà eza biloko bien te eza bien te déjà biloko bien te sikoyo na minute otili banda mama chako ça fait déjà je pense 2 semaines yango déjà 2 semaines ozoki déjà ata organisation mona ebimi te place oyo après tobika kokolela mikolo eza so moto abimba moko na ekenge na ye bango bake kokunda sikoyo toyebi te bozokonzende yobi ke cercueil nano eza te place ya kokunde eza te parce que toyokaki déjà première dame na biso oyo déjà atindaki délégation mobimbe yaki awa po batika mwa eloko mpo na kohonore mama chako toyebi te likambo yango eza kaka maloba oyo to eyaki mpenza koyamba enveloppe eza bien famille bakoki koyamba enveloppe mibale misato mine mais mot de la fin eza revenir toujours na famille de dire mercredi ou jeudi donc bazalaki mpe na programme bazozela moto ya poto mpe aza koya ya bango ya famille mwana bango azali koya qui avait insisté que en tout cas cette fois-ci 4 ou 5 personnes bakufi na kini nga na kiti te en tout cas mpona machako bozela nga na kita kini machako azali na cour des grands na cour des grands c'est un grand baoba oyo ekwei ya mobeso nango ekwei ezali ya kokauka te ekwei donc parce que nzete asafu so ekwei ekokwei nango awa bato ya victoire kuna bayoki na bango te mais baoba ntango ekitaka ya mobeso encore eza na mwa eningisaka na mabele alors mama chako tokokunde rapide te ya vite fait tosali vite fait bato bapanza na bongo et surtout que confinement mpe eza lisusu oyo esali ke soki totondi awa mouvement ebandi na libanda omona mbila mpe aye wana ekomi bonotika azongisa azwa bakiti ça aussi ezopesa mwa mobulu c'est pourquoi une petite toloba un petit nombre ya bato bakoki koya mosusu na deuxième partie moins nombre biso baye à tour de rôle il y a des gens qui akoya avant midi bo avant inaye les après-midi akene mosusu aye après-midi donc ndambo ndamba bato parce que balingi bato batonda na libanda obi likambo bike bazozela vraiment famille to ndeko moko aya nasobaki likambo ya première dame nde abaki atikaki mo elobi bamfele bokokota mibale misato mais toyebi toyoki elo mosusu ke cercueil nanu eza te libulisa bokunde eza te te ezaka koantase nanu nde bakoante parce que moto apoto mpe azwene baidéologie na ye baide na ye quoi famille eza monene so bobengi noko aza na tata mwasi aza na ye nanu ayitalobi bozelanga j'arrive bosala eloko te bozela nous sommes des africains donc bango nde baza wana bazozela motu wana ntango azokita akoatterrir na terrain bon baidéologie yai nango biso siko awa toza na nde famille basala c'est ce que nous attendons mais lelo toza mpe na réunion ce soir toza na réunion ntango mosusu basi bazwaki déjà moi pour des fils na bango ke ekozali labo donc le soir tant tokuta na bango nde bakoyebisa biso to bokomi biso tozela nde bango bayebisa biso bakomi na niveau nini nde
quand ils vont nous dire que to comme na boye biso pe to bakisi artistiquement o esengeli pona biso nde to lancer message c'est kamango ya moto misaki programme wana botiko yebaye parce que to ba rimem so ba o Chaka Congo so to ba to éviter bozo ka Chaka Congo ngana ba problème quoi parce que vous linga non na lisanga na bino pété en tout cas so ba le Chaka Congo na en tout cas nazana doute écriture wana na munyango Chaka Congo te écriture wana za mutu mususu wana za machine machine hein machine bino idée mutu ko ya ina ngabe singa ba commune bik non ils ont vraiment écrit par machine bon imagination pe kaka mais je ne pense pas que cause à la paix Chaka Congo bon tout éviter toujours bakaka on ne sait jamais c'est qui tout bakaka mais alors ngana ngate to cibler moto oyo peut-être la salle peut di kambongo te mais vous cibler kaka ça fait mal. Maintenant, il y a moins 3-4 personnes déjà à la comédie. Chaka Congo, chaque monsieur qui a combo je ne pense pas qu'il y ait cause de la Chaka Congo. En tout cas, ça rappelle une idée on a pété. Ça fait banini. Non, Chaka Congo comme bon, Chaka Congo comme bien. En tout cas, bateau ba l'initiative n'est pas bêtée. Chaka Congo, il y a que secouer. Au moins, nous Chaka Congo, nous sommes malades. Il y a article en danger. À côté de ba bureau, à chauffer ba bureau. Pour moi, on peut pas tout ba secouer. L'initiative n'est pas bêtée. Bon. Moto nyonso bakolinga ye te à 100%, bakolinga ye ndambu mais ndambu mususu pe omona pe bakoboya. Oyebi kenga na kotaki na YouTube namoni Bob Marley abeti Spirit Tap mais il y a déjà ba tchepe non. Spirit Tap oyo ekanga Paris oyo eningisa monde entier Spirit Tap ya Bob Marley mais moto muso a tchepe non ko. Bon, bazali Jésus bandimaki na batu tuté Yuda kutu cousin na ye kutu cousin ne propre kutu atekisa ye pona il y a $30 $30,000 c'est $30,000 donc Chaka Congo initiative n'est pas bête mais dans batu pe o bayina pe ya libela normalement tant ozo ina moto ya libela et comme haine et comme faute ko ina moto ya libela te loba na sepel na été et puis tu laisses tomber et puis on continue, la vie continue. Chaka Congo sauva batute. Est-ce que Chaka Congo salaka mabe asa moto, apena mabe na ya salaka, mais asa pena boula moupe à salaka. Au moins c'est comme des gens qui condamnent l'hôpital HG. On est là pour condamner l'hôpital HG. Mais l'hôpital on est big sabatouté. Normalement. Nga na zwa traitement, nga na kota radio, je suis en bonne santé, bana nga ba kota, ba en bonne santé. On ne doit pas kakatolo kaka non, bolongwa, non, ils amabe, boboma, non, bokata. Non. El moko to ba ke bolamo ezalaka, ma bébé ezalaka. Voilà. Mais sinon, moto commis on a juste à la preuve du contraire, aye bani nano. Mais ils amabe et le quoi ça là. Trouver ba programme plus le on a beaucoup ceux qui bosololi. Voilà. Et après deuxième de trouver ba programme biso jour corps ya mama Chako. Les locaux ce soir tant to solo to kana bangunga na zubengo leke allez to yokani jour tel heure to sala voilà. Maintenant demain matin on aura un programme établi où les familles va signer au monde appelle que oui, programme ya solo. Comment vous pouvez d'accord que ne peut on d'après image moko ya madame Christelle Mabulo a outil kozala pe awa to représenter pe bateau. Sikoyo auto se veut dire comment que chaque fois kufi na lokote akufi na lopango te. Je pense à yamba ko émission moko de salara na yo kati o vraiment et puis que tu attends d'ailleurs kozong sa moi muke pour olela ki papa c'est vraiment le baki o esenga ki loba place exacte le pont baboto le toucher etc. Et mission pe que c'est ça là qui esenga ko sala. Et le peut se donner papa massage ko kufi. Place exacte tu bien adresse te au monter kezo ki de mabe kango ezo zongela rabino le ko ya mama Chako bi yo te exacte kozana vivant mukolo bani pona ba konzina biso bato basonga parce que mama Chako to le pango ya bato oyo ye ayete ni ya famille ni ya cousin ni ya tata ni ya nini libanda mukolo bani ndi yo zange sika le so kufi to le la air nyoso ngolo la susu pamba eza ewolo banini vraiment le ketu poto sono boko mabwe comme likamuso to lelo wa na kolobango adresse exacte nazoka sonité nazo lobango jojo ezalaka mawa mingi ezalaka mawa
soki d'abord nga na epa na yo leketu ndenge okotisaka nga na palais olekisaka nga boye natala cuisine naza koenvie epai na yo ere moko nazongi nga esalaka nga mpasi 42 ans de carrière 42 ans de carrière chaque atiki pas même 1 mètre carré à Mabele biso également. Donc en général je peux dire que topona faux boulot parce que les lots, si on prend un docteur qui a fait 42 ans bah comparer nanga massa c'est 42 ans donc nazobi ma petit pamba il y a pas biflata na biflata et puis na bando bengo président na bengo président naza mon colonnage mais petit ça ba moyen ya lekinga les loso na moni chukuma na chukuma ya Nigeria petit tourner film on a bien mikumbo na bengo président preso kwa bien ata $30 ka preso bona nini alekinga na lari ebele akumi mukolo mengai ne naza boye na regrettaka parce que topona faux boulot qui et percebiso et le côté mama bipendouana babiba maboli omoni wana zéro rien zéro ata mabelezate n'a pas voulu nous aider l'état lingi na été l'état boyine kaka ezaka l'état boyine na kaka to éviter so to mkoni to gouvernement oyo et ko kanti ki basa la takanya ba comédien ko to éviter mo colonie. Parce que si on est en Nigeria, tant que la soga que ndako ya nda yo funa mnoko ah otali wa ah otofuna ndamunoko ndako na mais biso awa nous ne sommes pas aidés. C'est un regret ya boulot tout du boulot moko nous sommes du début à la fin biflata mabanga biflata tina fin chaque kufi tozo kunde na biflata talande to yamba Christelle mama or Christelle wana soza ko teka makaya bo mbele Christelle yela kandi makaya bo mais lelo Christelle wana tala niveau azali mama talande to la Christelle pour signer mama donc ils a passé pour nabiso ils a passé il y a pas l'état bola moko tozo marqué l'état a pia biso taba trophée après ça biso ba médaille parce que médaille ya gouvernement tant ba pesa ko trophée ya gouvernement ba pesa ko na enveloppe moko ya munene na senango oye et ça quoi accompagner trophée c'est ça biso biloko wana ezarate on ne sait pas ba yebaka ke théâtre eza na mboka na biso ezo sunga ou pas on ne sait pas donc bon ngaso na kufi na préparer na commune kaka ba bo sala kaka makambo na commune kaka parce que naïbi que ils a rien, n'en a rien. Faux boulot, 42 ans de carrière. Yango nabi moi na ko sala te, ndakote moi na ko sala théâtre te. Moi na ko sala théâtre te jamais. J'ai dit na répétaka jour et nuit que moi na ko sala théâtre te. Et puis ba peto ba banda sikana zo son botika boulot za faux boulot. Faux boulot yo tu tokoma suki ya pembe boulot oyo ozata na 1 mètre carré ya mabele na mo bande ko chaque yo kasi baolela nini baolela ndenge mo ngasali faux boulot asali faux boulot azu rien donc ata carré mo côté o bana bana mo tika la paix ata bande ko tika bo amo ndako eza chambre salon to chaka ghetto atiki ghetto bobiso mona makasi na biso bamba awa to tombola awa rien tiki donc on va la double ba perdre chaque et puis deuxièmement chaque sali faux boulot. Voilà, courage pour ma ça il habite le dans la commune c'est là pour finir pour dans la résidence paix dans les loroté alors dans la musique azo ya chaque jour côté ça l'a vraiment bien été tout c'est la programme oyo ko bima tous les artistes na biso merci na ba abonné tout ya Congo Liziba TV Jonathan il Camaro Bakisa pour to chiter dans l'image ya Christelle Mabilo les Camaro Bakisa va to kena Christelle Mabilo ezalika ko madame quoi madame Christelle ezaka ke souci na biso eza tolela mama Chako na honneur to accompagner lelo soki baye kotia ye ba médaille baye kotia mama Chako balatisi ye ba oyo esengeli ba drapeau barré ba nini mais botie ya moni yango te je ne sais pas ça sert à quoi
lelo mama chako il y a une émission batiaki azokolelake bopesanga nalia bopesanga biso mpe bamassage tosenga bopia todame nasepelake na zambi mais lelo chako aza te ata bosali monima etelemi awa monima yango ekolia fufu chia fufu na monoko monima totala folia kotafuna badi zéro. Donc, ata botie médaille, ata botangi discours ya français makasi, et ba dictionnaire, et vous sala yelo ka ulamukate. Elle est partie. Mais tous les cas na honneur, ndenge nzamba olingela, soki ba ko songa biso, place ya osala ta veiller, ata un jour ya soka. Chaque fois quand même muto munene na art na biso, soki l'état ko songa et ko sala biso. Moi bien, je vous remercie. Merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Merci d'avoir joué à tout. Batalaka émission na biso ba vérité na Congo Liziba TV. Je pense que va me sauver ba royal, le roi de Gomo na madame Christelle Maboula Aouti Awa. Bon moi après va te belé ba collègue ah ba musicien, za la bateau batalaka biso. Atutu bolinga Kevin Panda avec chunga pe na linga bino. Jonathan Dario chela biso majona et toujours juste après to suki kakawana to mona nimbala sima. Bye. S'il vous plaît, les caméras sous votre caribanda, sauf RTG à moins important. S'il vous plaît. Maman. Caméraman, restez derrière s'il vous plaît. Monsieur. Restez derrière s'il vous plaît. Posez la banda s'il vous plaît. désinfectant comme ça et coco sungabino ataya kokokene ba cimetière ça bozala toujours na ngoza ba maman bosi bokoli maladie na nzoto mabe. Donc c'est toujours important d'avoir ces histoires na maboko. Nzamba sala kanazila offrande oyo na zamba mona wa ya
alamusa oyo nyonso ekufaki alamusa mayele alamusa intelligence mpe sagesse conscience nzambe apesa kimia na kati ya libota mobimba esika oyo epimi ekauka te nzambe ekauka te po nyonso elekaka na maboko. Merci. Oui, je l'ai remonté. Symbolique, moi comment. En tout cas, maman, merci beaucoup pour les latés. Les nalobi à Koufi. La Bible nous dit que ceux qui sont morts ne sont pas morts, mais en Christ. Nous croyons que Alimena qui est quand elle était vivante et que Akena Lola. Donc, biso awa, ils appellent façon ya kolakisa biso que tomilengelaka toyeba kotambola malamu mpo mokolo eyaka elakaka te. En tout cas, courage, nayebi que ça facile, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Donc, merci, les sous-nés, vous avez biso bien. Merci. Vous voyez que vous avez un bande de libanda au tozali. Merci. Oh, exact, au capot, les athées, au papéque, exact. Merci. 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 Les questions n'ont pas été dans la carte. Ceux qui vont ressembler, la route à Kaépé dans le sang. C'est ça. Aligné binomi, il y a ta qui pour y aller, mais dans mon thème, à Zokaboulama. Merci. tozalaki nango tokaboli espérons que ekosunga bino. Vous avez dit toza famille toza bana, donc notre porte est toujours ouverte oyo tokokozala nango tokokabolaka ndenge mpe nalobaki la fois passé soki eza te tokoloba mpe eza te. En tout cas merci beaucoup, boyambi biso bien, nzambe apambola biso biso tokoma okendela biso. Assigné. Oui. Non, qu'elle écrive. Vas-y, écrive là. Mets-toi. Madame. Pardon. Écrive juste un mot de oui, ça pour toi. Nom de tout le monde, de la famille. Voilà, tu peux lire. Pardon. Mais lui, il a mis trop de France. Christophe écrit seulement. Je peux commencer au nom. Oui. Ata na anglais okomaka awa ezokipete langi na yo yibipete na bengo ya mideve eza papel zela venir na kata na Tu veux
Attendez, non, ici c'est du land, il y a trop de personnes. Oui, madame. Avec ceux qui pleurent, je me réjouis en même temps, même si je partage la tristesse avec la famille de l'illustre disparu, mais je suis dans la joie de savoir qu'on a été bien reçus et de savoir que notre cœur, cette chose que nous avons a pu réconforter la famille. Car au nom de notre président et au nom de l'excellence Pius Mwabilou, nous étions venus, c'est lui qui nous a envoyé pour venir partager cette tristesse avec la famille. Et nous nous réjouissons de savoir que son geste a été bien accueilli. Et nous sommes dans la joie parce que nous retournons avec une bonne réponse et nous savons comment nous allons lui transmettre le message. Vous l'avez connu de son vivant? Non, pas personnellement, mais c'est une dame que j'ai toujours appréciée parce qu'elle faisait son travail de manière professionnelle et bien. Et moi, elle me détendait. J'ai toujours dit, même si parfois je reçois certains commentaires qui disent hey, yo pota la théâtre, mais moi je suis une grande fanatique du théâtre congolais. Les gens le savent. Donc quand je suis à la maison, c'est pratiquement la moitié de mon temps je passe devant les théâtres. Donc c'est une dame que j'ai beaucoup appréciée. Elle a bien fait son travail, elle nous a quittés. Pourquoi ne pas venir partager cette tristesse-là en tant que femme, fan, en tant que femme et en tant que fille? En tant que femme, en tant que fille, Moutassara li campagne batté. Vous avez une motivation profonde vraiment à juste poser les lots. Bon, tu as la motivation vraiment personnelle. Tu as l'habitude de resunga. Bilo misuku tout médiatisa kangote mais to sunga ebele. Ba o ba yebi pe ba yebi na bango. Nga etoucha kinga de manière personnelle. Je me suis dit c'est une dame que j'appréciais. Pourquoi ne pas venir en aide à la famille? Ça réconforte toujours. Ato yena moi Sacha Loso. Va Monica que beau partager peine na bango et ça là toujours bien. Donc c'est la raison. Okay, merci Madame Koussel. Madame Stéphanie Mwabilou, bonjour. Bonjour. Que représente la défunte pour vous? Maman Chako, pour moi, c'est une idole. C'est une personne qu'on a toujours appréciée. Et c'est quand même triste qu'on n'a pas eu cette grâce ou cette chance de la connaître étant vivante. Aujourd'hui, elle est morte. Et comme on dit toujours, l'artiste ne meurt jamais. Donc on sait qu'à travers ses œuvres, elle n'est pas morte, elle est là avec nous. Raison pour laquelle on a décidé aujourd'hui de venir voir sa famille biologique et sa famille artistique pour faire ce petit geste qu'on a fait aujourd'hui. Qui rentre dans le cadre de vos missions? Oui, dans le cadre de la fondation, vous savez, la fondation Pius Mwabilou, dont je suis vice-présidente. Donc on a toujours l'habitude d'accompagner ceux qui pleurent. Et aujourd'hui, on a décidé de faire ce pas avec une grande artiste qui est Maman Chako. Oh, maman, na lopoto ya lingala pour na biso bato ya lingala. Est-ce que au poser question mon copina il y a bien parce que il faut y voir que tous la chaîne RTGA. Déjà que le théâtre et les canards RTGA on ne demande pas des millions. Et les canards RTGA c'est une façon pour nous aussi à accompagner les artistes. Nous sommes obligés à accompagner matériellement, physiquement, mais on a déjà grand geste parce que les RTGA ils ont grande chaîne. Donc ce qui est de l'excellence Pius Mwabilou à travers ces artistes, ça veut dire qu'il peut le faire avec tous. Maman Chako, maman Oye, mon excellence en d'autres personnellement, à satisfaire ma génération ébélée. Donc voilà pourquoi ils ont décidé de y aller. Ils ont décidé de y aller dans la caméra, mais ils ont un cadre et la fondation, on n'y peut rien. On pouvait les faire sans caméra ou avec les caméras, ça. Il y en a qui dérangé Bissoté. Oh, maman Balobaka terre.
Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.